mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Papa yo tant que parent et salut ndenge Maman nde ayebaka pasi ya mwana koleka biso ba papa. Par exemple, le monté est comme fréquent, donc bateau mon sous pas cité hein parce que on a bateau na sous normal et comme écoute comme ça va te ma BP sous ya osala mabe. Et là on a ngana loba ma wana mitema bateau za li souhaiter. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lenazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazaréens. 100% chrétienne, toujours aux amis. C'est avec plaisir que nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui le maître des temps et des circonstances, le maître de l'univers. Le temps pour moi de dire aussi shalom à ceux-là qui aiment bien ces sites, lenazarien.com. Je dis souvent que c'est un site pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Ma Nzambe Zate, parce que toujours à mon poste, c'est la princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, hein, députée quoi. Na rubrique oyo to sali la rabino ya micro offert to tanda kango liboso ya batu nyonso oyo public to penani mais to zongela kasko basali ya Nzambe pour que ba ko betela biso makambo ndenge makomi lobi parce que la Bible nous dit que la nature doit nous enseigner. Donc makam to zomona mona yo na nature enseigne à côté na Bible enseigne à côté na classe enseigne à côté na bité na no lingaka ba enseigner o mi pesa kombo moi la zanga tata moi la zanga mama yo moko nyonso bima kaka boye na ebitema. Je vais rentrer à la régie prendre un élément si possible et on se retrouve tout juste après. Kasi moko bapisaka na moto yo lingi ngana zima na pesa na masia wazali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singa oyo zali pona ngai natali somo ya bato te kasi monene na yo masiya
beaucoup bien aimé dans les Seigneurs, je pense que Nenge Zalakaka, hein, les Nazaréens Zalara partout. Azani Nzambe te pon kolom taza omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais les Nazaréens Zalara partout pour nako sepelisa mitema baike oyo balingaka Nzambe, o pe balingaka le Nazaréen ba bayina kango. Mais c'est on ngeza no liboso parce que tozana mutu moko azo sepelisa ndengai vraiment. Mutu liboso a sepelisa Nzambe pas sepelisa nga. Mais na lingi tozonga na tolanda na rubrique oyo to uti kozwa. Ce que ça lo bien, toi et ça lo passi après invité nanga 10 jours. Allo ba. Mama kombo nanga Julie Omba mais eloko penze zolekelanga awa nakiti nanga na transco awa na kamwe batu batoni nga pe na pusani namona boye mwana babwaki awa mama batu na beglise bazoluka bana baluki bana mabolongo ezolela ezozoka oyo kaka kolela mais batu mususu bazobwaka bana mwasi oyo na lakeli mabe na lakeli mabe akobala libala ya malamu akokende na libala wana mabolongo wana enjuluka amata akita akobota te tikufa na ye mama mwana wana deja 9 mois akoli azeli penza mwana akola na libumu akomi penza mutu penza obimisa mbala moko ovanda na mwana na yo ata pasi yango yekuto muto boye senga na kutani na ye ngamone na oboma ye toza na Willery triomphale tozali koleka awa to tala na mayo ezali koleka tomoni babwaki mwana to se rassurer parce que tomoni azana makila na nzoto pe basonde bachaki na bazolo na ye donc mutu aye abalusi tomoni na sima suki ebele tout ça ezali pona bana mibali te ngai conseil na ko pesa ezali que l'état a organisé un service à zangisaka bato bazobwaka bana parce que mutu azobwaka mwana facilement l'état n'est pas même au courant. Pe bande to telemi awa troupement nyonso mutu moko te ya service à l'état à se présenter pona ko tourner pourquoi l'attroupement ti siko alors na ko déplorer comportement de l'état congolais. Il fallait aille balikambo ndenge salemi. Comme nanga Jean-Pierre Mbanze a tous en croisement Willery palais du peuple toi en diagonale palais du peuple. Bon, le bloc à Boudaoui ça la se passe un peu na moi nanga 3 ans 3 mois. Tubatilaka mwana soki azana libumaza ya mutu moko so bina mokiaza ya mutu nyonso tu abwaki bo par rapport à nini siko sima mukolo ya mobala ko bala ozobota te okanyi famille na ndoki obe pasteur no ndoki aliboso za mutu asali aksabo mwaso asala ngona butu to mona mono akome déjà je crois ko tika ba 2 semaines na libumu na po abima mokili faut aliboso za ya mwasi ne mutanzima ki engagement soki a négocier na mobali na aboye akomona famille mobali na ye amu famille mobali soit afunde na la police ba sambi ba aksa bo salate ebele combien de fois ba fille ebele bazo la mabolongo na se ko benga nzambe apesa ata mwana moko apesa ata kombe exaucer c'est me cause la combien moi déjà comme déjà atrena ba 2 semaines pour abima na mokili oyo ba aksa bo mwana suki aza mwana mobali mwana bomi ayebete so bi un jour azala nani a négliger par rapport à ni ngana asenga mwana jeune fille asema kamba bo nzamba punir ye ti akobala atikala omona ata mwana ata mokolo mote na maboko na ye tudi bimana mwabeu bamona bimasha mwana ku triomphale Willery malo bana babakaji matutonda mu Kinshasa bikola bimana bimita mafu balela bana mu désordre benda bimasha bana mu désordre malo abundu wabundi bojibu ajatu kengeshe bikola atusamisha mitu yetu malo ma tugengeshe myo yetu atumona les choses comme ça ma mutema muchima wenza usama atumona malo aboina bana bakaji benza ku munemu capitale ka Kinshasa. Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour sur le www.lesnazaréens.tv.com. Donc communiquez à mon corps que lesnazaréens.com et sous bon comme les Nazaréens TV.com toujours dans souci au bon c'est la bino musala ndenge zala kaka donc bolimbisa parce que na mona qui y avait des gens au ba komela ki biso mais les Nazaréens au mona na société ekufite yo na bi que le sambone zalaka
ekufa mais kufite msupe le samone zara ezala ezali mais sauf que tozo bongisa ko améliorer ndenge zaka ba critique toza ko améliorer peu penda et comme la ndenge yo lingelaka na ndenge yepa inelaka. Merci beaucoup. Donc comme www.lenazaréen.tv.com. Donc ezana na kata construction le sous il y a modification mais et bon ça n'a pas si ma sœur donc la maman Maïs Abisika Zalina Mboka Canada na Québec ba salutation belé na lobango mingi bato a France bolingo langa na bino ezomata ka bien même image total salamité ma pasi mais bolingo na biso na bato a France et mata toujours na cadre salutation ndenge na lulekaka na Italie na pesi papa Paso Mbote na pesi papa Edmo Kobani Mbote mais Florent awa na tindeli yango te. Bonjour papa Edmo Kobani. Bonjour. Boni. Ça va par la grâce de Dieu. Papa Edmo mola na ba. Papa Edmo bala mama ni na Bologne. Eza susu bongo te na koma otika nka. Moi on remarque que na koma otika papa Edmo Kobani Mbote. Donc mobali ya mama ani eza susu te. Donc nzamba saki o esengela ki asala papa Edmo wa boni bande kwa Italie. Donc je salue en passant. Bande kwa Italie ba onyo so baza bien par la grâce de Dieu. Na tika ki bango vraiment très bien et puis ba pesi site na biso les Nazaréens Mbote mingi ba portera vraiment site au cœur. Chaque fois tant ba émission malamu pasaka balandarango. Merci beaucoup Lelo Tozana papa Edmo et Sengweza Makasi. Laissez-moi vous dire que papa nanga oh donc c'est mon papa hein. Kabia même na yambie na plateau nanga on a témoigné à chaque fois pour ba misu mais ça na kozala ba ngra na vinga na za ngratité donc eza couple oh ba banda qui donc chose mona nzamba osunga les Nazaréens ezokende donc batali boso ba bana ko soutenir musala nzambe kino lelo to beba na te to zalaka bon terme banda to banda ki mais au moins mutu mususu beba na bato ba banda kana bango ti bisika nzamba mema biso donc lo biso comme tout raciat fana kei ba papa Edmo batikali kozwa charge ya les Nazaréens donc ezande bato modèle abo nkolo a zoluka papa lilobani okolo bena no bato bazolando o bayoka yo papa Edmo Kobani na Italie papa Edmo Kobani mobala mama ni na Bologne lelo ko yebisa bango nini parce que bazwa kisango wana bale misupe balela kina yo na banda kuna bango misusu pe bakita ki mais ozwa kita omona bango te communiquer les cas qui oyebisi bango ni bon eloko na oyebisa bango seulement que na pambol d'abord tout d'abord nzambe nazongisi lokumu po ete bible ezolo bana na circonstance nyonso tokomisa nzambe nayebi ke nzambe ne mutalingaki est arrivé parce que nayebi ete partout na monde entier batelemaki pona kobelela nzambe pona tina mama. Alors nzamba sala ki volonté nae comme aza souverain yenda lingaki ekokisa mandengo wana yango nazo pesa vraiment mbote na bandeko nyonso to ba homme de Dieu nyonso na France à passant nazo pesa papa Miko Bachika nazo pesa mbote na soutien na bosanité nazo pesa maman Bomengo maman aussi je te salue vraiment maman atika ki bisoté pendant tout ce temps ya période nyonso pasaki azalaki nanga chaque jour et puis na pesi ba homme de Dieu nyonso na Italie pasteur Nzuzi Konde vraiment bazalaki toujours pembeni na ngai et puis bandeko nyonso na Canada na États-Unis na Congo ba pasteur Vincent bazalaki toujours pembeni na ngai et puis libota na ngai nyonso pe libota bana na nzambe o nyonso bazalaki pembeni na biso batika ki bisote na pesi bango mbote mingi et puis pona les Nazaréens ndenga ko yotoloba yango eza site na biso donc to portera au cœur et loko ndenge bi bezo be loko moko te ko kabola biso na bolingo na nzambe donc les Nazaréens eza site na biso et ya na moi et ya na buto ya na mbula toza toujours été yinda toza kaka na kati ya les Nazaréens donc eza site na biso biso tozali tokoloba bana te mais tozali ba papa na kati ya ndako. Merci donc l'homme soka Tiffany ozo vimba boy yo zalaka boy nazaka munoko te nazaka kimia parce que kolo azali mais na senanga eza bato oyo ba sel nzambe o ba vimba na se yango vimbisanga donc neti ba pasteur Edmo Boye dans ba couple o ezaki nazaka pe na bato soki ba gangi na yo kaka neti ba mama Bomengo ba mama Pauline Fweki donc outi musalo zongi azo benga pour que a conseiller na mabete ndenge bolandaka ndenge boyoka kaka na malamu azo corriger yo ko sala boyete sala yango bongo donc na sana bato soki gangi
na gumbi mukila na yoki donc baze belé merci beaucoup na bato nyonso basoutenir ki biso na trajectoire oyo tozalaki nango ya pasi mais na mitso de amité maso ezongi nango kimia le pasteur okoko bisiko za ba salutation belé bande ko Espagne bande ko ya Canada Suisse Allemagne boze belé na France toujours to tu côté la image ndeka to beti masola mawa to tu pe kolanda image ya mwana moko ya mukie oyo olandi wana donc alali ya mwana popité eza mwana ya bébé je pense bandeko balobi ke aza mutu mo bakolongola ye na ba 2 semaines déjà robota madame ko c'est ba 9 mois bato babota mutu balobi bongo papa yo tant que parent et sali ndengene et salinga pasi komona image ya Marco omoni ngana benga toujours Latifa malgré okoma na benga toujours Latifa donc omoni mama nde ayebaka pasi ya mwana koleka biso ba papa mais soko omoni maman abombi zemi pendant presque 9 mois pour otala mwana ana aza presque akokisi presque 9 mois mais komona mama akomi na terme pas bimisa mwana oyo abombi pendant tout ce temps abimisi pa bwaki nazomona directement que maman naza na bolingo te eza eloko moko eza likambo moko ya pasi donc nakosenga vraiment na ba maman oyo baza ba genre ya ba maman oyo basala yango te parce que soki azalaki na posa ya mwana te parce que déjà kolongola kaka zemi nzambe azoloba na Jérémie azoloba na Jérémie alobi avant que yo zala former donc tant ozalaki na masse nga na yebaki yo donc une fois kaka mwana akoti na kati ya libumu nzambe ayebaka pe apesaka ye kombo peut-être aétablisaka pe mwana wana na lolenge oyo alingeli mais komona mwana avandi na kati ya libumu asali tout ce temps là pe obimisi obwaki na ba condition wana vraiment esalinga pasi. Merci beaucoup papa Edmond tozo koba toujours na mituna na biso ko ebete mwana nande azana babwaki mwana bébé oui bien sûr et koko za la faute ya nani ya mwasi na mobali ya mwasi ye moko ya mobali pona yo oye Kinshasa bete biso na moni Kinshasa ndenge nini bongo pesa biso réponse bon eza on pas si pe sali sara mutu likambo kana ko sala te hein non Matifani na makambo ndenge wana d'abord na moni Kinshasa ba conditions eza bien te mais tant yo ndimi au garder zemi il faut comment accepter ba conditions nyonso to ko kutana nango problème nyonso ko kutana nango il faut accepter parce que soko olongoli déjà ndenga longoli mwana wana déjà na miso nzambe aza déjà condamné ya mona longoli neti na se libérer mais liboso nzambe aza déjà condamné alors tant yozo engagement ya kobota mwana il faut yeba ba conséquences nango nini ko ya lobby donc il faut accepter kobota mwana na pe ko bimisa ye pe mwana na zo bomo parce que aza mutu mo nzamba ye. Est-ce que papa Edmond mino mano kola babilo ka bongo peza la ki fréquemment parce que na Kinshasa babilo ka bongo ekoma pe na trop. Non na tana biso ezala ki boyete. Est-ce que bisika pe bovandi babilo ka bongo mona kango leki boznetu hein bato bastondi na bango ba otala mwana babwaki mawesili na mitema ya batu ndenge ba frère Thomas Lokofe ba yemba. Omoni na poto avortement yale mais mundela meka ko développer moi moke mayele. Eza condamnable déjà ko avorter eza déjà condamnable mais mundele moni ndenge mwana na kufi wana babwaki ata mama abwaki mwana kufi mais mundele aza na capacité ya ko récupérer corps wana pe ba détecter mutabwaki pe ba récupérer ozomona donc biso yeka ba moni ba filmer ba lokoti ba ke babwaki mais mundele ako détecter pe alandi mutoni pe ba yeba kangio ozomona. Donc eza babiloko mo eza vraiment pasi pe mawa komona mama abombi mwana pendant 6 et 9 mois 8 mois et puis abimisi abwaki. Donc les autres peuples montent comme fréquent donc bato bazo mona sous pas cité hein parce que zo mona bato bazana ngom sous normal et comme écoute ko comme ça bato mitema mabe pe sous ya osala mabe. Lo na ngana lo ba mawa na mitema bato za li souhaiter. Ozo comprendre. Mawa na mitema po oya sala za plus que sorcier. Au moins un peu qu'un chrétien. Ah,
donc mitema bato ezali susu na maratema Tiffany donc yango tozo senga ke bato ba koma na mitema mama akoki kosala biloko ya marijuana te donc il faut maman zala na mutema wana quel que soit les problèmes ekoki kozala quel que soit ba difficulté il faut yeba ko protéger parce que ça amanzambe aza mutanzambe et puis moi nana za utile même na société peut-être ngaza la yende mtangaza la libérateur ya Congo yosuko kamacho bwaki yobomi ye mokonda koyeba na ebite bato msupe babata mina basaba ndako msupe azotala biso mais alobi ke ngana longola ya munena bongo te ngana longola ka o ya une semaine ya munena boyo aza mutema mabe mais ya longola ya une semaine a mutema malamu Matifani na muto alongoli ya une semaine na muto alongoli ya 2 jours ba on se mitema mabe pot ya 2 jours on nzamba ye bien abi ya bongo ekomi somo aza pena ndoki bango nyonso to baza mitema mabe ozo comprendre ezate ko batala bibezo ba lisumo munena mukeza te nyonso to za nini eza lisumo donc tango yo longoli ya 2 jours na tango yo longoli ya 3 jours na oyo pe na minute nde tozolo babo pasa na ba pensa ke ndeko longola déjà nga na bengi déjà na mutema mabe ozo comprendre conseil ni opesi donc conseil nga na kopesa na muto menazo ko se préparer pas longola te parce que jugement ezali kolona ye azo sala kanda na mwana te mais kanda na mobali azo maltraiter te haluka solo lawo bible bini bana baza lipamboli kote pa nzambe yo tango yo accepter tant que accepter bimana mutoana donc c'est que ezana ba intimité mo bozalaki alors tant vous aimez côté il faut ça l'année o accepter linga coup moi je préfère encore que mubali wana atika na yeyo mais yo sala nini o garder grossesse wana. Merci beaucoup, c'était juste un conseil hein, entre le frère, entre le sœur, entre le Congolais, entre humains. Donc c'est ça. Avant de clore l'émission, parce que comme Nasuka, Papa Edmo Kobani, je pense que déjà ma collègue Anzela, Ozozonga Nayo Kichas Poto. Voilà, nangina ba Kichas on est toza poto. Toza Kichasa Azozonga Nayo Poto. Ngakuna kasi ne bande émission to lo ba ki toza na poto. Mais na teka couleur na température nezo c'est là ah toi kana Kichasa. Merci conseil, c'était juste l'ambiance de l'émission. Okoko loba ba cette station nga o memela bato église, ozong c'est la nga bango yango nini lobi na bato et puis conseil ni na les Nazaréens parce que ça site na bino. Oh na ko loba d'abord nga na loba mingi na parla mingi sur amour. Omoni lelo biso ba chrétien bolingo ezate. To mo vivre comme ba pagano. Oh Jésus-Christ a dit que la biso le homo habito linga na biso po mukili e bake toza yaye. Alors là on a resenga vraiment biso ba na nzambe toza na bolingo ya solo, bolingo ya hypocrisie, surtout basali na nzambe toza la vraiment na bolingo ya solo. Soki toza na bolingo ya solo nde biso to komona nkembo na nzambe. Donc et là on a gagné transmettre par bana nzambe vraiment amour tous en amour sincère et puis nazo pesa ba salutation na ngai na bana nyonso surtout il y a amour et vérité na précisément na Bologna na pesi papa Passo mbote na pesi papa Guimo Bakambote na pesi mama Julia na pesi mama Angèle na papa Gisha na pesi mama Dombote na Bosanité papa Nzuzi Konde le pasteur Nzuzi Konde et puis pasteur Olivier na pesi pasteur Sylvain Koutala vraiment bande konyo surtout na Bologna na pesi bango mbote les Nazaréens ezanda kuna biso pour la monita donc les Nazaréens ezanda kuna biso to lobaki to kotika ngote to lobaki to kotika ezanda kuna biso combattant les Nazaréens ba combattant les Nazaréens na pesi bango d'abord nga mona combattant liboso les Nazaréens pour to bunda na soso yeba to bunda baloba ba n'importe quoi na kombo na biso to zaki ba innocent mais ba ko c'est la biso makambo mais to tikate amen toza toujours tambola en victoire donc toza toujours ba combattant les Nazaréens to tikala toujours ba combattant il y a les Nazaréens. Merci donc ndenge pasteur Aoucho le batoza ba combattant en Jésus-Christ na kati les Nazaréens non tozo bunda na mutute mais tozo bunda na ba anti valeur eza bitumba ote yo kasa ba lobi nanga yo kchaka ba lobi na yo te tozo bunda na ba anti valeur oyo mo ini satana po toza na mungu na ka moko satana yene mungu na ndeko na aza mungu na te oh papa la bino mungu na te
oh Tiffany munguna na te donc Satan azande munguna na ngai na yo to bundisa ye pour que alonga biso tende omoni passer azo ba to ba combattant ya Yesu Masia na kati ya les Nazaréens to bundisa nani Satan pour pas là te pour bundisa biso to bundana mais victoire biso parce que Jésus a dit sur la croix il y a l'an 2000 passé Jésus a dit tout est accompli. Donc nous sommes des vainqueurs, plus que vainqueurs même. Bon, le temps pour moi de dire aussi merci à papa Edmo Kobani. Donc c'est mon papa Bunda. Voilà. Nabosani maman Jessie na Canada. Maman Pauline Foueki. Na papa José Tumba na Canada. Ngapena kuna na kanisa papa José Tumba. La ndwa la monion papa José Tumba ba salutation ebele. Ba ndeko nyonso na pesi ba monter na komona. Merci beaucoup maman Philomène dans ma big salutation. Donc je vous porte tous dans mon cœur, maman Louise la France, maman Anne Kalambay, Bosé Belé. Ouais. Dans l'anda qu'on a bisoté. Oui. Nazo pesa siko libota na ngambote. Na pesi na no maman ya ngai celui qui marie. Oya bimisanga la mokili. Je t'aime maman. Et puis na bosanité ma petite sœur Ariette. Et puis ma belle sœur malgré maman zali sosote mais na muto azo kangama nanga neti sonzo. Ezate na Kinshasa o bamona ki papa Edmond na Victoire bamona ke na Kimpese te. C'est bon moi na moi c'est qui maman na été merci c'est juste à l'ambiance télévision. C'est juste l'ambiance. Il y a aussi ça que to bosanelo to mona parce que ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Le temps pour moi de dire merci à celui qui est derrière la caméra. Jobsi Djongi, écrivez s'il y a des remarques, s'il y a des suggestions à nous transmettre donc bosala yango bolenga te to abatu so na lobi mabelimbi sanga so na bi malamu kumisaka nzambe po ine mukonzi ba passer nyonso tout ya les Nazaréens na ba bazala kana musika tozali sanga na bino soutenez biso na ba prière na yo soutenez biso na ba prière na yo na ba conseil et puis to loba kike tozoluka 4 personnes 4 personnes oyo bako s'engager bako se pointer que non tozi charge ya kufutaka loyer ya les Nazaréens to s'associer na ngai na bango to futaka loyer ya les Nazaréens nzamba ozanga te kopambola yo nzamba ozanga te Larissa que Dieu te bénisse aussi na bana nyonso tout nzamba pambola bino boza tellement ebele bande ko Afrique du Sud maman na beni kutu bazo benganga mais nazoya parce que makambo eza tellement belé ya ko arranger na les Nazaréens Kinshasa couple Piame maman Mariam dans bateau yo bandima la bango ko zwa charge ya ko zwa mission les Nazaréens ba l'exango na ba chaîne ya beni kuna Kinshasa bato batalaka mutatindi bango te mais basengi permission na accorder bango bazo évangéliser pe na ndenge na bango na msala nzambe pourquoi pas yo po ya to s'associer to comme 4 to 5 to futela nzambe esika et ça la bien pour que mutema na ngai la princesse ya kimia natala magamsusu nzamba ozanga te ko kanisela on habite 4 na sutana ba longi ata ba maman mibale na ba papa mibale basala nzambe. Merci le docteur Alfred Coupé sa lampe selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe